Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengboyebi et Zalaka. Deux sortes. Nazalaka na 5 minutes Oyo Nalobaka Ngai Moko. Et puis 5 minutes Mususu Nazalaka na invité. Donc Lelo invité Oyo Nazolibino Bosenga Kaye Mingi. Bosenga Kaye à chaque fois parce que Asalaka ba analyse Moko Kitoko. Vraiment, Mikolo Oyo a oumelik penza et belete, mais à celle que moi, quelques semaines qu'elle allait quitter, et puis actualité, ils allaient vraiment fourni. Donc, Yango Ana Lelo, na Zolibino, avec vraiment grand plaisir, parce que, bon, réclama qui est, Azali Nangaï Lelo, Nakatia Plateau, donc, Boye Biye, Kombonaye, Mama Kalanga, Aye Lelo, Kolobela, sujet Oyo Toponi à l'actualité. Donc, comme vous pouvez vous en douter, Tokobanda, na actualité Oyo et Koelibiso ya Mawa, il y a crash Oyo, il y a avion cargo et président de la République. Donc, les lots avant Tobanda Masolo, Tokopesana Mama Kalanga, Apesabino Mbote, et puis Tokota Namozindo, il y a Masolo Nabiso, il y a les lots. Mama Kalanga, Mbote Nao. Mbote Mingi, César Ngadi. Grand prêtre, Bilomo Boye Bibana Zambé. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc, clé bois original. Na pesi bande konyoso obo komeli nga bobengi benginga mama ndenge nini yakana nolo bela biso mama makambo ndenge nini bino bozana expérience ozaki moto ya flambeau drapeau ya flambeau ba yetela biso na bendele drapeau ya Congo ba pasoli mama zolo bate mama ndenge nini mama makambo bele zole ko zolo bate ndenge nini voilà clé boa donc binomo boye binga mama la bino na sina loba je suis vraiment d'accord en tout cas nzamba pambola grand prêtre nandi makaye peza puisque yaza grand commando omonite he lisusa bimiawa do moya ko beza ta kanga peza clé boe kanginga kwa yangwana donc bo pambola ma la pesi bino nyonso tu bambote belé je suis là votre maman na zana mingi ya kolobate mituna nyoso botuni tuni ye akotuna nga na koyanola bino Jésus Christ est Seigneur, que Dieu soit béni. Merci mon fils Zamba Pambolo César Ngadi Kleboa. 5 minutes avec César Ngadi, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Merci mon fils. Ok, donc Mama Kalanga, donc na ebisio vraiment que zalaka plaisir ya makasi to yamba on a plateau ngai mo déjà nazalaka nesengo moko ya makasi donc et puis ba to batala rabiso bazalaka nesengo vraiment ya makasi parce que ba réclamaka yo à chaque fois soki oleki donc lelo vraiment de to yambio oyebike actualité za vraiment makasi na mboka na biso yo mo lobi makamba drapeau donc to banda mingi mingi awa na nouvelle oyama oyoki biso il y a de cela je pense quelques jours là avion il y a cargo il y a président de la République au Bafretaki il y a FARDC mais ma logistique na kanisi mama Kalanga vous allez mieux placer na masolo parce que yopé na époque à Mobutu je pense que je suis sûr je pense même pas dans sûr au voyage aka na délégation ndenge zalaka donc on expliquer biso président ndenge le kaka donc avion ezalaka mibale ou bien ezalaka misatu ele kaka ndenge nini donc puis to zo analyse na yo na ndenge bato bazali ko polémiquer donc makambo liwa bato bakomi ko polémiquer fallait ezala mutu boy o ya biki boy donc on expliquer biso ele kaka na ndenge nini et puis on pesa biso au ça la biso analyse na yo concernant accident. Merci mingi César Ngadi nakobisa bana Congo nyonso peuple congolais bipai nyonso tu bozali mutuna kitoko mingi ya liboso nakoloba vraiment to vandata seconde silence pona ko vraiment bana na Nzambe kokanisa milimo abandi kona biso batiki biso to rendre bango hommage. Merci, merci. Nako pesa. Ba condoléances
na ba ndeko nyonso oyo bakufeli, surtout moto nazo regrete mingi mingi oyo babengi maréchal. Nayebaki nga moko personnellement mwana mobali amoni pasi mingi na IDPS. Bato penza donc babengaka ke fidèle au Christ azo babi iya me fidèle, parce que Jésus Christ atambolaki na ba disciple, yaki na ba disciple mususu ako yabo abeze alobi na epolo ava soso elela yo kowangananga, me maréchal atiki biso awanganaki IDPS te na pasi na minyoko siko komi na ngonga asepela. Il est parti. Naza mosele ya Nzambe boyebake toza na mosuni na mai na makila eza kaka pasi kotala bandeko mpe ebele nyonso bakei milimo na bango epema na kimia. Siko na ozonga na motuna na yo César Ngadi, na ntango ya Mobutu avion oyo batake wana bana na Nzambe akoyebisa bino mpe kokonfirme bino avion oyo ekwei wana ezali avion ya président Félix Tshilombo, président de la République. Ezali avion na ye ndenge ekwei wana eza lokola avion oyo ya ye moko atambolaki nango mpe esengelaki kokwea, mpe ezali avion oyo ezotambola na suite ya président oyo bavansaka liboso bakokende na avion wana mpona bongisa donc arrivé ya président et puis kozonga ya président. Donc ezali équipe d'avance na retour nyonso ezaka na kati avion wana. Otuninga motuna malamu papa biso na ntango Mobutu tozalaki na ba avion mibale, Lisala 1 na Lisala 2. Bana mboka boko yokanga papa Honoré Ngbandoko yokanga Lisala 1 na Lisala 2. Lisala 1 wana dezalaki ndebo yokaki na pesa bino témoignage moko une fois tokendaka na Égypte et pas à Moubaraka. Moubaraka qui est l'homme de maréchal Mobutu. À cela qui fête le 10e anniversaire du pouvoir. Mbala liboso na matala Lisala de. Tokende ki na avion na ba mama Lesenji na ba mama Nzuzu ambo, il y avait des mamas Mayuma, donc tokende ki na avion ya Lisala. Mbala liboso, mais après na ki ko banda ko matango plusieurs fois. Donc ce qui ba mbala mosusu wana bande ko bolanda exemple ndenge mwana nanga César Ngadi atuninga na pesa e yano. Cela veut dire que ceux qui attaquaient Lisala 1 les avions à Mobutu pour ba viser avion maréchal. Baye ko attaquer Lisala de attaquer avion présidentiel ya maréchal Mobutu. Pona yebi tango Abiyarimana kufaki ezaki tango bisoto aki na feti na Égypte et pas Moubarak. Feti esili donc président Moubarak asala ki réconciliation moko boye. Ya président Mobutu na président Eduardo Santos indirect. Fala ki bazonga na avion moko. Bazonga na avion moko bolanda bandeko bazonga na avion moko do bakota na avion na président Eduardo Santos na ezaki réconciliation mo indirect ngana yaki na 4 avion wana oyo kutu ya muke kotika avion na biso falaki kokende na avion wana bana Nzambe bolanda très bien na retour na biso tozozonga tovandi na aéroport bana Nzambe pona kozela avion na biso tokende. Namoni Mese Kebe, un grand magicien soi-disant impressionniste et mensongère. Il y a là qui commence à Makambo. À quitter l'aéroport, il y a Égypte, Mbangu. Batunai na mama bina ngatala mutuna yo Kebe. Na landi webi madame Kalanga tepe ako kene Mbangu. Tanga koma bina marisha bime koma yo ko kene sans kotala o vérifier chakosi. Mais yo so kene ndenge na Moubaraka za ko kene Abiyarimana zo kendo kufa banzoi ba déjà kozela e ah bon mais il fallait qu'on fait bien bolanda lisolo très bien ba na Nzambe président ko yamba papa ne biso tozaki na ropo ba bina biso tozonga parce que il fallait que tozonga pour président va gêner avion ya la ki Lisala de parce que Lisala est c'est kende ki nango na entretien. C'est qu'il fallait qu'il va voyager na Abiyarimana, donc tout le monde va voyager en avion puisqu'il y a qui réconcilie parce qu'il a Moubarak pour Mobutu bayo kana bien Eduardo. Ma kamino so ezaki perturbé. Et c'est là qui sikoyo avion wana Lisala de
maréchal sikoyo azonga na yango a changé programme puisque quand le monsieur est venu pour avertir que moto nazokende kobolanda très bien tozongi na hôtel place maréchal alaki tokuta osolola na bahomme d'affaires mama zuzombo Catherine aza envie alobi mais kende kosolola na président tozongi biso toafatigue mboko tolembi ntango napusani président akosolola na un homme d'affaires égyptien ntango basisinga bi papa me ndenge na bi te bino bokolala parce que nga na okende na avion na bino puisque makambo échangé bana na Nzambe bolandanga malamu et puis le président Biarimani est venu me maréchal lobi ke mboka na ngai na problème mais soki na Nzambe so bi ke na absence ya mutu nde ba profitaka kosala mutu mabe alobi ne mon petit zonga na hôtel no nazo ya mbangu programme échangé okende su na mboka na to comme okende itinéraire mosusu l'état maréchal solana ba homme d'affaires assisana bango abima po kendo région de lekine kuna bakuti asa kende kinaye bakoma kuna déjà ba compter na aéroport avion c'est décollaki. Voilà comment Abiyarimana est allé mourir comme un chien avec les autres bino baby problème wana. J'étais là ma camarade et bino réel. Donc cela veut dire l'isalade obiso to eto vager nango to ko reso ko vager nango te pour l'isala 1 et que vous comprenez donc ezali avion ya maréchal l'isala 1 l'isalade non avion o ba out et ucho kweya ezali avion ya Félix Tshisekedi. Alors toza banzambe te ceux qui avion ne kwe bana na Nzambe boye bakake avion ne kwe ezali avion Tshisekedi mutekwe donc avion ne kwe na imagination ni parce que Nzambe alobi azo contrôler tous les 4 coins lokola Nzambe alobi à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu tous la banquette ça les mabape sa biso suite mais loko kaka na koloba César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord. Nakoyebisa bino bana na Nzambe Félix Tshisekedi Tshilombo ne mourrait pas, il vivrait. Et je viens confirmer encore que ce n'est pas ma bouche, c'est la bouche de l'Éternel qui a prophétisé, il ne mourrait pas, il vivrait. Alors, le président Félix Tshilombo alobaki na kokufa, soki kokufa pona peya este na kokufa. Ce qui a le bac, mais moi je viens vous dire, ce qui zabololingo profiter de la parole, voilà, Janil ça, na lobi ke Félix Tshilombo, le président de la République, oyaye pona libération, restauration, ya peuple congolais, akokufa te ti akomona libération ya ouest, libération ya peuple congolais. Akokufa te ti akomona avant ya kufa esengeli mboka na biso ekangolama ke la siabana ba professeur ba sepela peuple d'abord le peuple donc mboka wana ezonga na identité na Nzambe salaki bandeko babolingo mindele bayebi mboka wana donc oyo azali mwana somi oyo Nzambe atie pour akomisa bana na ye na porte mi na terre promise parce que boye bien très bien ce n'était pas Moïse mais on a toujours que c'était Moïse parce que n'a accompagné qui va dans la terre promise c'était Josué. Josué il était le serviteur de Moïse. Moïse était le serviteur de Dieu. Tango Moïse a lobi na Josué na zokende yondo zokende na bana na mboka tina mabela bakoko na alliance Nzambe na promesse Nzambe boyeba ki Josué lobaki na koka makambo te et ko bana nini Dia dit c'est comme ça. Yo zokende ya zokata na meyo zokende donc cela veut dire bande ko ba bolingo ngana ko ebisa bino papa cela veut dire que alobaki alobaki bako fléché bino mais boza la tente Félix Tshisekedi Tshilombo notre président béton et ça makambo Nzambe bino mo boye biango Nzambe azotala lobi oyo aza mise à part bolingi likambo sa mpona sepelisa bino likambo te botike sale makote bana na Nzambe na ko yebisa bino ke atako leka boye batelemi bona ba na lobate bazobeka ko ba nini na bango soki ba roquette na bango yeyo batindika yango Nzambe mutakotiango ekokota Nzambe ekokota Félix Tshisekedi Tshilombo te moi j'annule bato mingi soki abandoki bolingi bo profiter par parce que baki akokufa
ceux qui kokufa pour na paix à est andimi kokufa moi j'annule ça. Je viens, je vous parle que na bimi musi monoko na nga na bwaki na lati monoko na Nzambe, j'annule ça. Il ne mourrait pas, il vivrait. A kokufa te ceux qui a moni restauration peine alliance Nzambe pour ça qui na mboka wana te. On a pesio et ya no papa, je sais pas ceux qui ont eu réponse na yo, voilà. Ok, Maman Kalanga, na eu réponse nangai et zalaka vraiment esengo na ba analyse na yo salaka yango na ba penza balingaka yango ezali vécu na yo olobaka makambo yo moko zalaki sur place vraiment ezalaki yango na préféré ka soko zo pesa biso ba réponse na yo be yano na yo na kataka yo te na tika vraiment okendaka na yango ti na suka. Maman Kalanga, donc merci beaucoup pour un éclaircissement sur accident oyo eviti koko la biso expliquer ndenge les kaka ba tu vas comprendre yango na bo lamu nyoso tu. Maman Kalanga, siko toko passer na likamoko parce que yo vous allez vraiment une expérience makasi na côté ya makambo ngana rotuna awa ozali mosali na Nzambe munene osala makambo ebele o mona ba magicien o mona makambo ebele tolingi tolo bananu masolo o ezali koleka po na pasteur Mbia. Maman Kalanga oloba nini à ce sujet? Aïe, 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 aïe. D'abord, nous avons ici donc apôtre pasteur Mbia. Nous avons ici Mbote papa. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez à ce moment. L'homme de l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Papa, la linga koloba mingi makambo ya o bato balobaka te sur le pasteur Mbia. Omoni pasteur Mbia ezali lokola manga o eteli ya o babwakela ka libanga. Ce qui eteli te babwakela libanga te. Moi je pense que réponse na ko pesa na olobane ka vanda kimia a continuer toujours mosala na ye avec succès. Parce que ceux qui bato bazalaki ko critiquer pasteur opesa ba faux témoignage sur les pasteurs Mbia bamona makambo Nzamba ko salela ye bamona ndenga azo kitambula azo koba na mabela bakoko na bavage na Nzambe na ye mbele basi bakangi munoko. Ce sont des jaloux. Pasteur Mbia papa na biloko nyoso bakizaka ye nango o balobaka lobaka wana ngana za na expérience ya makambo ebengami papa nakota na inflammation, na kota na incankar, na kota na rose croix, na kota na maïkari, na kota même na mayasisme, mayas. Na kota même na mayas. Papa wemba kenda na États-Unis na sala to kuta na maïkari kaba pesa ta mo passage à mayas à kota tenga na zwangola ko kota biloko na pour papa maréchal. Il était le président mayasisme na kati Afrique de maréchal. Mais et ça la kanga pasi uzumura batu bazo ya soi-disant ko expliquer les kambo ya sirène des eaux, ko expliquer les kambo à magie, ko expliquer c'est grave. Papa yebi ke mikolo ba utikolo bake ba mami watabimi na chambre ya président ya pasteur nani Mbia. Mais tozeli mami wata or que c'est faux, archi faux. Mami wata des os qui mobali moko azali a vivre na mami wata des os aya kananda kuna ubi achaye nanda kuna ye ce que moni okufi. Et puis mutu moko te papa na elle na ba système roic oyo ngana yebaki ya puissance ya siria des os oyo akamata mwasi ya mami wata ya mai abimisa ye aya na ye na ndako bato surtout bazo vivre bondenge toza na ndako boye ezalaka te. Et puis moi na mobile la papa na landi ba clip ne nyonso na kotala ba clip à Mike na kotala ba biloko ya Johnny Walide donc moi ba musicien nga na yebi ba système wana papa ni eloko lokola geg papa muto koki ko s'est trompé tant muto zoloba na moi misape koki ko s'est trompé. Donc pasteur Mbia faux archi faux azata na référence mon côté ni ya sirène des eaux atana puisque ngana yebi ba musicien oyo bazala ba tati watonga na yebi kutu ba mususu bandima na bango akenere gauche droite tabi je suis tati wata
Donc epesaka nga pa ezopesa nga pasi mingi papa mais lo nga na koloba batu nyonso o bazoloba mabe pona mwana mobali wana papa o bazata na preuve moko te pona konuire ye nzambe azokutana na bango anena bango ya suka yango nzambe azokutana na bango et puis eloko mosusu na koloba papa nga ngi na pesa exemple il y a un homme de Dieu ndeko na nga moluba na kati ya mboka Belgique alo bana mikolo nyonso abi mama Kalanga me ngai oyebisanga bamapasa bapaster mapasa obala na yo bapaster o ba Jean Bosco bala na yo mais Jean Bosco ninga kobala te balobi bo na répondra pasteur wana nga bi papa n'expérience o bapaster wana mapasa wana bazalango po libala bino bapaster tala bapaster ya mineno nga na yebaki na Kinshasa tous les pasteurs ya mineno nga na yebaki Soni Kafuta a divorcé mbala combien Mutombo Kalombo a divorcé mbala combien Lelo yo Bishop Kankenza il a divorcé mais il y a un monsieur là babenge pasteur Mukuna oza kulungwate kubujete la lingena lobana kutindi lo flesh kubujete tala batoyo batu ya tukaba tala batoyo batu ya tukaba mibali yo vous allez kaka sintiri pete sintiri pe kubujete yo pasteur kubuje kuta buvanda wana mama vanda wana yima makabo ya pasteur asa ju moi sikuna pasteur Mukuna lelo asukiwa to mona kiena mwasi ya église na ye fille intercesseur akiko la kise mama Olive la kasi batino surtout bon mona ki ndenge mwasi nazo sala mise mama Olive la kasi bon mona ki bino moko tous les pasteurs là babali basi batiki bango soko pour ça dit OK tous les pasteurs mais pourquoi tiki mwasi oh maman moi c'est niveau ngate moi c'est ministère te moi sona babali la kingaye alors ce qui est le pasteur Jean Bosco abala noki à quoi bisa binonga na bike chaque chose a son temps donc pasteur Jean Bosco azozela tango akobala mwasi azala mwasi ya vina ye mobimba yango ne fazela mwasi lino nzamba ko puisque lelo papa ba pasteur on a suko moli batiki basi pona nini ba welela ki ditama tomate mupende tout ça là siko na tout ayeko mona yela ki bote ana koti frakata ye mabe donc siko fona luka mwasi a niveau na ministère alors ce qui mbi azovanda azana posa un jour abala mwasi ya vina ye o ce qui babali papa azala puisque libala un pasteur tu peux pas te marier aujourd'hui pour se séparer demain donc divorce mais non il faut bala il faut pour tout ce pasteur Jean Bosco abali oh mais bango kutu l'église na bango ezali kaka ba shekulande bakuna ba frapper ba signature et tout ça là mais ce qui osa pasteur ya makasi luka pata ba shekula mine mitano pe ba frapper ba vanda pe l'église no vanda bango 10 ans 20 ans et ce n'est pas facile ya mutu abato ndingo na ba yena yo encadrera bango zanga bango pati lelo bazali donc cela veut dire papa les gens racontent ce sont des jaloux et loko ezo sala batamuki bazomona élévation ya pasteur wana mbeya kotala papa ndenga zui malaise lelo mwana wana aye ko simba église na niveau na ye na ministère na ye na recommandation na ye aye ko vandisa lisusu ministère papa pe kotala ndenge nzambe akotombola ye yango na bato beshua parce que laissez-moi vous dire na banelo mo papa omoni moto yo aza très bien muto azali na ba source na ye do ba revenu na ye belé muto aza béni azaka mandiante azela katika landa ke lomba mbongo akoza la jaloux na muto te lelo soza na ministère no za béni la kolobano lokola ndenge zala mwana nganga mama lo lelo na za ministère puissant très béni ministère international na vandi na vraiment je suis béni est-ce que na kokindele ko ça la jalousie na chrétien pasteur na chrétien maman pasteur na yelo connaît parce que je suis vraiment béni et ça donc ozomona lelo papa ce que moni ba tala les pasteurs o ba critiquera ba pasteur mususu soko la ndoko kuta pasteur na ministère na vanda makamne Cécile il faut vandulukile makamo pasteur mbiye azali ne loko moko te ya mabe papa oyo to sini ya ebale to sini ya magie to sini mwana na bato azali maboko pembe papa ezali ba jaloux kendo kotala ba internet okokuta bato bakobimisa ba nouvelle pona ye pona ba suye ye bato moko pamba ce sont des mendiants ce sont des petits donc na yebi pe bango na yebi bino donc tant na oloba na boyebi ke mama yebi biso na yebi pe na origine na bino pa ebouti
Donc, c'est un peu parce que muto ozana kati ya ministère na yo, ozana droit to ndolanda muto akuna aza sirene boye azala kabo asakabo. Okoti ke contre na maboko na nzambo osambela po na nzambe ya lokola lelo na kopesa exemple. Toza lelo na président Fayulu, toza na président Jean-Pierre Bembe, président Katumbi, président ngai mama no de na za mosala nzambe. Je ne peux pas diviser. Na yana banda ko critiquer Fayulu na banda ko loba. Moi je suis là pour réconciliation. Donc cela veut dire que papa réfléchit bien, papa réfléchit bien, papa. Au moins bana nanga o ba yembi nzembo kitoko ya réconciliation ya bien tout ça là bazu ba cadeau na bango ya ba instrument parce que mutu na nzambe aya kate pour ko diviser. Mutu na nzambe ya kate kuna traba kuna traba boke no betala makofi. Non non non. Mutu nzambe ko critiquer ndeko note kazala sirène. Balobaki na biso. Moi, je sais pas ce qu'il y a moni sirène nango papa nandako babimisi biso et pour babaki ba kutie na sirène nandako. Ça ce sont les gens oyo batuna français na zo jirete bolimbisanga, ce sont des vont rien. Il y a des gens comme ça bazaka en occupation comme ça la tête. Donc bazar rempli na ba stress makambo belé. Donc il faut nga bimisa moi li solo moko bobatia eka. Lelo kati ya diaspora na ba internet batu ba komo bima batia bango kapo baloba kombo na ye asala histoire mais bazo sala bazo kosa bango tala lelo nga nazo lela mingi pona nani mukebai je pleure nga nazo sambela pona mukebai nga na benga mukebai mbala mo na bine papa ozolanda makambo ba commentaire bazo tiela yo ke ozali monument okozala ro papa subula bango papa nyata bango yo penze lomba mobali yo aujourd'hui Moukébaï, il est en prison. Il est en train de souffrir. Tu es malade. Nani sikola bato bako komelo commentaire wana papa subula bango. Wapi lelo bango batele mapoba. Qui souffre maintenant? Qui a perdu maintenant? C'est Moukébaï. Mengana lobani azande konanga nazo bonde la mingi justice oyo so ba kopesa ta moi liberté akenda ta pour la santé nzambati loboko nzambata la mona na été parce que c'est qui est là il a papa et ça makamba politique était et ça makamba moi j'ai regardé Moukébaï tango azolo ba les injures surtout au président de la République na ba kara batonos les injures papa donc ce que tali et donc pas c'est mingi vraiment papa na biloko lokola owana. Commune. Moi, j'ai travaillé à la commune de Bandel pendant 7 ans. Commune, il n'y a pas si. Commune, moi, je suis intellectuel. Et ça, il y a 2 ans. Et na kota kuna na che ordre na kangina comme na nini wana parking wana bandalunga oya depuis tango akasavu mutakanga kangonga pona ko tia ordre puisque ereke eloko moko ya papa. Donc on comprend beaucoup de choses. Et là okanga na osenga bato yo tozo leka na média to leka na média to ya na makamo puisque eza participer mawa moto sa comme président république bandeko babolingo constitution mboka na biso et reconnaître ye muto bimi botala ali attitude pourquoi lelo bakoluka tete ya muto yo bakoluka tete ya muto po bodelo batali ba bi wa o soki to lalisi ete non toza déjà na kati échec to na ya kati ya chobo puisque to koti chobo muto esengeli ka to lalisa mais nzoka muto bakoluka balalisa ba mona ka etaza muto basimbi boyi na loboko atata biso omana bino tanto ko bima ce que kuti muto ko ronfler na loboko atata boyi leka malembe bawe so balobi awate po wana basiba wana loboko atetabo ndoko simba ete omona ete et il y a des hommes intouchables oyo Jésus-Christ azo protéger bango batu baye barate yango la linga nzambe so lingi nzambe o vanda la kimia alors lokola fachi béton akiti sans nzambe la kati mboka wana andimi nzambe fachi wa Yesu bakotika la communauté bana na nzambe ngala ko confirmer bino akosala mbula zomi simbalambula zomi moto ya koya lisuso ya kolinga lokola tosaka constitution za moto ya démocratie ayebi makamango ya kotalisa mokiline ya Kongo bibomoni moto yo soki bozwi elingo banga fachi na ko continuer wana donc to pesa nanu ya ata moi 20 wana bobeta libakute puisque c'est la vérité ko kokisama to pesa nanu ye 20 wana. Merci papa. OK, donc mama Kalanga toko tikala kaka na makambo ya église donc sikoyo to koti na église catholique na lingi na ba point de vue na yo parce que église catholique bazali contre école gratuite et puis bazali ko organiser marche na mikolegoya parce que bango balingité école gratuite yo okolobani mama Kalanga.
ngana na réponse akoloba te na senginde ba peuple congolais na senginde bino peuple congolais bino bokende na marche wana bino nde bopesa réponse parce que na kati ya constitution na biso ekomamaki que école ezala gratuit eza bénédiction non mpona mboka puisque na kati ya mboka ya Congo mutu nyonso nde aza na makoki te donc ntango constitution na biso elobi bana école ezala gratuit baboti bakosepela mais depuis Kasavubu depuis Mobutu depuis Mouzé depuis Joseph oyo Kabila 18 ans wapi esika likambo wana applikamaki rien mais Fati Beton mwana somo nzambe yepo abikisa ekolo ekopesanga pasi mwana nanga ntango baoloba katoliki biso tokanisaka katoliki tokomona bamibange banetike bakokende katoliki apesa bango mwa lipa tokokanisa amour wana mais bandeko babolingo soki lelo gouvernement elobi bana batanga classe gratuite église catholique ce sont des chrétiens nini bakosala babeta maboko bravo. Quand j'ai suivi encore namoni pe lisusu balakisi namoni balakisi ya bana école primaire bake kosala grève mais c'est grave vous savez pourquoi bato na bake kosala grève ezali na bato bazo combattre gouvernement ya Fachi bako combattre na baka gouvernement kutute na lo bakaka bazo combattre Fachi bino mo botala balakisi pendant 18 ans bako futa bango bongo kaka $30 $50 mais si ko batali botala ka vitesse oyo attitude oyo Fachi aye nango bakamati mwa balakisi 100 balobi boya tokopia bino $400 $400 ele bosala mouvement bokeneti côté ambassade kuna babata bosala bolo baki bafuti biso te bon bosabote muto bafuta ke $30 $40 bon to baka mettons $50 tant bapesi e 400 kende ko sala marche ya sabotage akosala to akosala te akosala donc cela veut dire makamino sto ko lekana ezali kombo bako combattre yango na ko talisa bino bala na nzambe bino peuple bazo benga bino boya to kende ko tambola ba catholique balobi non biso école na biso ekoki kozala gratuité il faut bana bafutaka bokende nango na gouvernement bongo ba catholique wana ba gouvernement ni neko gouverner bango ce n'est pas gouvernement oya biso mais ceux qui bango bana balakisi ba catholique bana balakisi gouvernement bi mbongo zali ko futa balakisi bana bakota gratuit bango catholique bazobo est-ce que wapi oyo moto azali na amour ya peuple oyo peuple bobetela maboko o peuple bokende ko soutenir bato bazo combattre même classe ya bana na bino soit en disant les chrétiens mais c'est grave bino balakisi 400 on va pesa bino lelo ki osali marche o ki osali grève lelo na 400 oliango mikoloboni na tango za na salaire na yo bino boyebite ke bino balakisi ndenge zalo na bako kotindika bino boko no sala ka ba grève na po balela kasima na bino ngana na ndeko nanga moko azali administrateur ya makambo ya enseignement secondaire et primaire ayebisinga lobi mama ndenge bazali wana balela ka ndenge nini soki ba professeur balakisi ya bana baza 50 na ba liste na bango to bakelobimisa moko ko futa bango bako tia 150 ya balakisi wana niet 30 100 personnes ba la raté ba existe kate na poche ya bato na ba chef na bango ba secrétaire général ba inspecteur tina ba ministre na kati ya ba kopora ministre oyo te ya Fati Beton te ministre oya bango wana oyo uti ko bima wana soki balakisi bazali 20 bakotia 100 soki balakisi bazali 100 bakotia 300 nyoso bosiko kop na bango wana kwanga wana lokole baby bakosala ndenge yango na bandeko babolingo eza malamu mingi nde bo tungisaka grand prêtre puisque wana komi maison nga maison mère na nesika susu na kokende te klebo eseka ngana kingo donc tozali wana botungisaka lukanga na raison parce que na fungolela bino makambo susu ndenge na uti ko fungolela bino siko ya ba messie wana balakisona bakendo tambusa ngo dikola 400 menzoka nde sima falango balela bango na bato wana bachoboli wana bakenda wana et ya passe mais c'est trop tard et ko simbate parce que botala makambo nzamba ko salela Fati Beton
béton 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 botala makambo nzamba osalela ye babai baofuta balakisi na nini mbongo kouta botala nano ebela mbongo ka bapesi mpona soutien makambo ya classe ya bana botala kaka ebela mbongo ebimi mpona makambo ebola botala kaka ebela mbongo oyo ebimi bandeko babolingo mpona kosunga arme na biso sécurité makambo do bakosopele kaka kosopela yango wana bandeko babolingo eza malamu osepela kozala na mokonzi oyo baporte nyonso eza kaka polele pona ye donc a mwana moko ya mwinda elenge ya mwinda fachi béton 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 aza penza béton donc esimba te c'est trop tard tozela nanu mwa 20 wana nebi ke lelo bozala mwa pasi na motema me na kati ya mwa 20 wana bandeko nakanisi yo nanga tokosepela yango nazobenga bino bana Congo opposition eza bien mais opposition ya NT bandeko na biso bomona na kati ya ba suite bazo salaka ba dessin animé bazo salaka ezaka baluka bayebana bakosalaka ba théâtre me nga na yebi ndeko na nga moko bakata ye lokola tikala bo zero ti ayaka kobela kufi susi likola ba théâtre donc bino bato bozosala makambo mabe na kati ya ba internet bozonga sima parce que mokili ezokende na nde mosusu vitesse oyo nzambe alingi asalela RDC na kolero oyo aza nango mpona peuple na souffri ntango molai soki bokebi te bozotiola. Merci papa, merci. Ok, merci Maman Kalanga, tu commis presque à la fin émission Tikali Mutuna Moko avant de passer aux conclusions et tout ça le bela présent abisso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo béton dès na loba kana 5 minutes avec César Ngadi Sokuba Tumbolio Koloba ebelete zungsaka béton 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 to zali ko tikala na ye po to tuna Mama Kalanga mutuna oyo ezali ko lobaba mingi mingi bazali ko luba yonde yo moko lobi pe voyage mingi na papa maréchal bazol ba président biso Félix Antoine Tshisekedi azali ko voyager mingi azali ko voyager mingi yo okoki ko expliquer ba voyage ya président biso na lolengeni omoni bato bazali na ene na président bandolo bakay loko sala bango trouble baza perturbé parce que biloko bango bayaki koloba contradiction na contradiction bazangi makambo koloba yango na tellement baza misu makasi yango bazoloba kaloba makambo ya voyage d'abord papa tikala ko bango ke soko za missionnaire au ba porte funga mera ko za missionnaire donc cela veut dire tu es béni et notre président ba voyage lelo papa to bimi na 10 milliards César Ngadi na tu ko yo wana na mission no papa tout vraiment ce qui est le président na biso ko voyager azobima na kanisi bon moni bino moko lelo oyo 10 milliards oyo ba pesi na bidie bandeko esalema depuis quand depuis mboka na biso bandi depuis tango akasavubu bana na nzambe tango faci béton le président na biso béton azobima bozo mona bino moko ndenge azoya mwana soki papa abimi atiki bana na nzala na kokoso na mikakatano akoyaka tale bakata ya bisi etondi makemba etondi kwanga etondi musuni etondi soso etondi solution bili ata 30 jours est-ce que bana ba osepela te bozo mona te ke mobembo ya faci ezali ya lolololo te ezali ekomonana akokota akokende bosunga otala ndenge aza kokende coopération nyonso na tendance nyonso donc azosala voyage ya pambala te et puis voyage wana azosala bandeko eza voyage na ba succès terrible ekomonana na physique bandeko babolingo puisque oyo ya spirituel tomonaka te po tondima spirituel ke ezosala ifo tomona ya physique bandeko bomona ndenge ekosala na kati ya faci okomona ba viser bo nzamba lobi kuna boko simba te kusimba ve ikutache bo simba kuna do pona ko sepelisa bino alobi César Ngadi olingo simba bombe ko bomete kamata voiture na yeso ko ke krazango ne okika Ngadi kune abimise so me voiture déclassée cela veut dire nzamba bi boko toucher moli monete bo toucher le quoi boyana kanda valise wana voiture wana ebeba donc cela veut dire président zo voyager pambate. Ok papa, azo voyager makambo ezo monana tala lelo toza très bien. Biso mama na bilonga na zozonga ne prochaine na zozonga na mboka na ngai.
na lobby na belela puisque na mboka nanga ya ba koko puisque fati béton lobby mama zonga na mboka na yo ezali mabele no ba koko c'est là okokende ko servir nzambe no kuna nde bayebi yo bandeko no nano babika parce que moto avant que lobiki sa libanda oya yo na kati nda ko bika donc na koloba kana président eloko koloba elite papa je suis ta maman oyebi message nzamba pesa biso pona yo nzamba kosate akokisango cela veut dire nzamba tikalaka na nyongo te ozo batela manaye pe peuple congolais wana fati béton bakosepela donc na eloko mo koloba te papa na koloba kake Tchotchen ton rédacteur est puissant fati wa Yesu nzamba zali na yo donc ngana eloko koloba te na koko pesa succès na ba satanisme te mais eloko mo kana ko olingo bosa na papa likambo drapeau. Parce que quand je regarde les flambeaux là, et zongi batie yango, et batiango na epumboa, pena moni bato balatiango na nzoto, vraiment otuna kinga motuna na papa mais tekana ona me kofungola likambo ya drapeau. Bana na nzambe likambo esalinga mama na bino somo. Moto nyonso to ayebi témoignage nanga ya mama kalanga na likambo ya MPR. Moto nyonso to ayebi témoignage nanga mama na bino bandeko ba bolingo. Ba kombata ba kolela ba bi balingi mboka na biso ezala sauver mais mboka na biso ezala ki sauver tango drapeau wana impere kweki bino moko bokele na kisasa botu na moto soki moto ama be o akabaka te ponzamba le biso ko zanga mo même na miso no zala valeur te bato no so mitema be bakabate ba benga bako bana ba flambeau ani flambeau ya impere wana boyebi flambeau na ndenge bloquer bato na misère boyebi flambeau na lelo pas signon sotoza nango bana nzabe moi je vais vous dire sans marcher maman les Rwandais ont rentré na mboka na biso na bayebi ngunda makambo surtout c'est nous deuxième république na la bossa na kate na likamo bande ko so na bina fungolela bino ce qui s'est passé na Rwanda tango ba soda na biso ya DSP bakene na Rwanda pona bokonzi ya bermana boyebi makambo eleka te lelo to lela ka baronde bakopie biso boyebi te bana yango na lere moko epesanga makomona bato bakokota makambo bakolobebele makambo bayebi te bolobaka baronde bapie ki bino boyebo esale maka po biarimana zo pouvoir l'autre a quitté les militaires à DSP de Mobutu na kata Rwanda boyebo esale makiti lelo boyebi te mais laissez-moi vous dire drapeau wana ya flambeau tango kwei Mobutu est parti c'était la délivrance du Congo changement donc drapeau ya RDC o tozana ngo drapeau na biso ezali délivrance pour na Congo bino boboye bien trembe bandeko ba bolingo drapeau ezo représenter mboka na biso lelo combattant soka zo bunda to mona alata drapeau nous sommes combattants notre identité c'est quoi congolais RDC bon siko libendele na biso ezalini mais tango yo so kamata drapeau ya libabe ya malédiction ya ko bomba mboko eteka ki mboka pendant ce qui 35 ans je confirme ça donc au kamati yango OK olongoli drapeau ya lembo ya libération ya délivrance ya RDC OK kozongisa o ngai moko nazalaki mokolo drapeau wana na yebi na bakate ba drapeau wana nino to sala na deuxième république na kana colère makama puisque na témoignaka yango na dévalaka yango et ça passe siko tozo bunda bitumba nini. Nous avons besoin que notre pays puisse être libéré. Dieu est descendu, il a changé la situation, la malédiction en bénédiction. Laissez-moi vous dire, mais tant qu'on s'en va libérer Moutou, ce n'est pas dit que tout de suite, hein, Zamba Kangoli aux huit délivrance, au monde à bola lelo, molo. Il faut le canon à brisement. Mais tel no bayebi eloko moko te yo za combattre tozomona ba combattant nyonso ba kofi pona mboka na biso ba zipi bango drapeau wana libendele wana drapeau ezola kisa puissance ya congolais sikoyo yo ki kokamata eloko ali babo eseleka oyo kokamata olati ozui bénédiction au pasoli au boaki na poubelle au nyati yango siko ça ce sont les gens pour le changement du Congo, pour la bénédiction du Congo. Quand moi, votre maman n'a dénoncé aujourd'hui, ça fait 23 ans. Dans le but que les Zaïre avec les flambeaux d'abord les flambeaux et kangibo pour et le quoi d'abord mon et kangibo deska ba kanga ba Zaïrois na katia passe na ba maya ya fleuve Congo si ça comme ba loba moi moke minga maman bino na ko fungole belé laissez-moi vous dire ba ignorant de ba on dit maman comme papa minga ko lobezalité
Zambé alobi na biso alobi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi j'ai parlé na spiritualité pour na Congolais comprendre que lelo ba combattre ba ko bunda pour na changement, mais zo kande ba ko bunda pour na changement te, mais bazo ko zongi sa biso na libabe on Zambé sa libéra ki biso nango. Donc toko kende wapi toko koma wapi. Que le Seigneur vous bénisse mon fils. Amen. Donc Mama Kalanga toko sukisa pour na kotuna yo ndenge na annonsaki na 5 minutes avec César Ngadi ou yé na cluboriginal.com pour na ko animer émission moko chrétienne ce qui okoki kolobela biso ka moké pour to sukisa émission. Merci mingi eloko ka na kolobala ba peuple congolais nyonso mes sœurs et frères peuple congolais Jésus-Christ est Seigneur. Nzamba lobi Jésus revient bientôt. Problème nange zali boyeba na Nzambe. Nga mama na bino nazo teya, ça fait aujourd'hui 8 ans na Facebook et puis na radio biloko somo oyeko bima. Témoignage nanga été. Donc souci nange zali bana na Nzambe, émission na biso zali à la recherche de Dieu. Nzamba pambola grand prêtre. C'est nga dindenga ndimi skope sabiso bandeko ba bolingo na kati ya site na ye ya Cléboa original après sabiso espace pour na ko banda ko animer émission à 30 minutes 30 minutes yemo kwa koti na kati ya Facebook nanga pendant 3 mois makamba yo kezo lekelai onga mama na bino na témoigner kutu eza muke boyo kama kamnino ezeka na kata mukili parce que tozo tambola tozo ba Dieu sauve-moi, qui m'a vendu, qui m'a trahi? Non, tu as été vendu gratuitement toi-même. Et l'obami na Isaïe 52, Dieu a dit le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais attention, le monde est sous l'emprise du diable. Alors, celui qui est né de Dieu ne pêche pas pour que les malins ne le touchent pas. Alors, comment le diable affecte le monde, comment le diable détruit le monde. Parce que boyoka ba témoignage, puisqu'il y a les gens aujourd'hui, bazo qui ne ba délivrer bango ba sala bango ba imposition de main, ba sandisa bango magorodo, ba sandisa bango ba koba ba fungola bango ba ken na bambisi ba kuta falanga. Donc ngana olobelo mote ba na Nzambe boko yoka ba émission nyonso eleki ndeko na bino Cléboa César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord à bandotier la bino bombo na makamnini. Donc au koki koratete yo mutoko luka délivrance, on ne peut pas combattre l'ennemi si on ne les connaît pas. Donc cela veut dire venez nombreux bokota na kanisi ko zamala mo boyeba nino ezele kana mokilinde boyeba la délivrance c'est quoi. Jésus-Christ Seigneur, merci papa. Merci. Merci beaucoup Mama Kalanga toko permettre epé na bato bazolanda biso bolanda bande annonce ya émission oyo ya sika ezali émission vraiment ya ba témoignage ya Mama Kalanga ekoleka na site na biso Cléboa original. Peuple de Dieu, ma sœur, mon frère, Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur soit béni, soit loué. Voilà, on est là sur Cléboa original. Notre Dieu est accepté sur Cléboa original pour parler de l'Éternel. Parce que les enfants de Dieu, nous sommes en train de se demander, de se poser beaucoup de questions. Qui nous a vendu? Qui nous a trahis? Oh, que Jésus revient bientôt. Moi, votre maman, voilà, le diable m'a utilisé pendant 19 ans. Et aujourd'hui, je suis une femme sauvée qui témoigne la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous avons notre émission intitulée « À la recherche de Dieu ». Dieu nous aime. Jésus-Christ est Seigneur. Mais le monde est sous l'emprise du diable. Notre Dieu nous a demandé, il a dit, mes enfants, le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais attention, le monde est sous l'emprise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point pour que les malins ne le touchent pas. Nzambalingi biso. Bandeko boko landa boyoka. Nga mama na bino na parlaka 30 minutes et téléphone ouvert. Boyoka makambo ya koleka na kati ya monde surtout a na kati ya diaspora. Boyoka ndenge monde eza ya kokufa. Bandeko ba bolingo Jésus-Christ Seigneur. Bientôt émission na biso Zamba pambola grand prêtre puisque andimi ko yamba Christ na kati ya Cléboa original. Tozo bande émission na biso bientôt na sengi karabino bana na Nzambe Dieu fait grâce aux humbles. Boyoka. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. On cherche la délivrance partout dans le monde. L'imposition des mains, Basanzi Sabiso, Missouni, Bakoba, Magorodo, Maladi. Non, bien aimé. Biso Moroto Mitekaki.
toyoka makambo ndenge nini ezoleka nana mingi akoloba te bino mo boyoka nini oyo zabolo azosala na kati ya bana na nzambe nani pire yo na nzela kosala basuki kokata manzaka bandeko boyoka na nzela bakamaradi na kati ya ndako koyamba boyoka bandeko babolingo mingi akoloba ezali te boyoka makambo ya minene ndeko na bino César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi alandi yango 3 mois lekeli ye alobi mama il faut likambo batu bayoka ngona kati ya mukili bayeba po mutu soka yebi manœuvre diable ako yeba ndenge na kotambola donc abanda kotambola na keba yango na bandeko ba pire biso banyokoli biso nga mama na bino na ko sala mutu mabete soka za pire ngai te. Que le Seigneur vous bénisse bientôt. Donc vous allez suivre notre émission intitulée À la recherche de Dieu. Mais thème nango ekozala comment le diable affecte, comment le diable détruit le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bye bye. Bino moko boito landa, donc tozali na likamba lobate, bozala toujours branché sur site nabino, bo yoka ba témoignage parce que makamsusu elekaka na mboka na biso bokondimate mais bah miracle les ali na makambo ebele donc mama kalanga a refaire découvrir biso ngo mama kalanga na ebité soko zali na likamba ko bakisa en guise de conclusion pour tout si sa émission na biso vraiment mingi ya ko bakisa ezali te eloko kaka na osenga bana na nzambe tozala na bokebi na kasi omoni likambo avion na biso eza avertissement monene oyo elakisi biso ke balingi esengo ya peuple congolais te. Parce que ce totali le président a un projet surtout les militaires. Vous avez été beaucoup souffert. On a la oyebi natanga Mobutu. Nakanisi oyo fachi béton alinga sala lelo ya ki te peuple congolais nakoloba ba médecin nakoloba donc nakoloba ba enseignant. Vous êtes là, ozo mona bino moko betala motalolengo balingi ba longola c'est que ba balingi ba longolé banane. Nzambe, je doute fort. Non. Cela veut dire bino moko bosala ka examen de conscience botala siko elingolo banini moto aye pona sengola bino bani bakate parce que nani obino bo sepela nae nani obino bo soutenir mais ngandenge na sololi na ba soda ba vrai soda les commandos les militaires donc nakolo ba ke le militaire au bazali na grade supérieur les officiers supérieurs oyo babimi selinge sengo mingi pona fachi et balobi mama vanda calme moto asimbi fachi asimbi armée po biso toko vivre toko mona na to monite et akosimba mate mokolo fachi asimba mi mama kalanga boko mona or na mi bange ba paka ba soda ba kobima o nanu ba mona bangote puisque bazoloba oya simbi fachi andeko ba bolingo mingi akolobeza te ngana zane sengo makasi na pena moi mawa pona bandeko batiki biso mais eloko kaka na koloba la peuple congolais oyo zozela bolamu ya fachi béton ko banga te parce que fachi béton zamba zali na ye akokende pa imoko te 5 ya mona bisengo na bino ekokisama. Merci minga koloba te papa na sengi kala bandeko opposition la bibo ya to sangana ko kabwane yali mabe omoni lelo ngana opesa exemple mo soki babeta avion afachi kweya bateau basali kaba ba tourner contre Bemba était bango bayoka na tena la muka ba monite Bemba ke ndoko fête anniversaire kuna na Kisangani balinga ki bakwa kuna poni vous êtes séparés subdivisés ceux qui bozala ki boye blindé soudé ba sakana na binote bozala en opposition mais tolongola haine tolingana to simba na bana ngai boza bana tata moko mama moko. Que le Seigneur vous bénisse tous. Papa Bemba, bon anniversaire na pesi fachi béton ozala ma pipi anzambe ko batela yo ele ko sala melote na mama Denise ele ko sala bino te bino skuna na biro no mobimbana vite tard donc boza bien donc yoka yoka bango nungu oh 15 millions bongo 15 millions kaka bongo ba milliards nyonso tu wana welo ba maloba bo non donc toza kimia nzambe ako katamakambo pesa katamakambo. Merci César Ngadi, tout le monde est d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Bino nyonso bolandaka Kleboa original. Que Dieu vous bénisse bon kota 2020 ne sengo nzambe a consolé bino puisque nzambe a mawa. Bye bye. Ok, donc Mama Kalanga, merci. Donc il y aura toujours plaisir et à Makasi
pour na royamba on émission na biso ya ngona pe batu ba réclamera yo na kanisi ezali pe mbala ya sukate donc toko landa makambo actualité ndenge ezali ko kende et puis ceux qui tozana besoin na yo toko hésiter te toko ya donc tozali ko signaler bino tozali lelo awa na kati ya Bruxelles tolanda ki mama Kalanga pour tozoyer à saler la biso ba analyse na ye oyo amesana ko sala donc mama Kalanga une fois de plus merci beaucoup. Merci. Nanina Sabala na yo botu ko lobela ke mama ba silence belé ba silence belé te ce qui likamba ko lobeza linga mama na bino ndene bisaka grand prêtre je suis toujours prête alors ko loba mingi pe le mususu ya kamalamu te so ko loba mingi oya ko bebisa makambo yango ngale mo silence mais nazana silence mingi parce que nebi ke fachi béton abomba mina mapipi nzambe pa osela biso makambo kitoko toko sepela yango moni do ba makambo susu mama ezaka ba ngana benga ngoza ba loisir parce que soko tali lelo ba site Europe c'est des loisirs et ya ba théâtre pour ce qui sabato donc toko kotara ki théâtre wana na loisir wana te soli kamba ko lobéalité yango moni na pona nanga Cléboa original, tout le monde est d'accord. Merci. Merci donc chers téléspectateurs, chers internautes, c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadia. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir très prochainement. Cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé. À très bientôt. Restez connectés sur Cléboa original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Even